Mbote bandeko balandi, il va faire sa confiance et pas à la rose de Caterpillar de la presse bulldozer. Toujours dans l'émission de Bino, auto bengi na kombo ya faits sociaux. Chaîne ezaka moko ozo pesa ba nuit ya bien, ba masolo ya kitoko, mosa ko le chako TV babi abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Bon, ça n'a jamais déçu la chaîne Bino ya kitoko et je profite directement à saluer à mon réalisateur et héros dans l'ombre toujours hein. Babi mona maele na sima caméra alingane comme va tangate parce que na rende bon pourquoi pas mon collabo Miss Girl TV Georges Chimba et merci encore à mon Dieu tout puissant pour opérer sa vie souffle de vie toujours ndekara tozo mona na bino lisusu elongo donc lelo na libino lisusu na solo ya sika comme d'habitude na bino vous serez jamais déçus et donc sur notre émission ma solo sera toujours chaque jour. Bah nuit ezokota kaka parambo ezokota kaka ezokota ezokeni merci encore à mon papa biologique le colonel Kasongo André Kepishasa famille Kasongo Mobimba ya bino yango de la part Caterpillar de la presse Léonel Bino Mama Moyindo tomeka kosola momuke toyeba Mama Moyindo to moni temps ebele Mama Moyindo doit apparaître le sauter ezaka nini vraiment to solana elongo tomeka ko comprendre ezaka nini yo esengi Mama Moyindo apesa biso silence na kati ya mboka Angola mbote Mama Moyindo mbote Caterpillar bonne santé en tout cas par la grâce de Dieu. Premièrement donc on a souhaité déjà mes condoléances nanga peut-être que Maman Moyindo auto perdre maman naie en tout cas mes condoléances à toute la famille. Merci beaucoup. Vraiment Maman Moyindo à part ça ba santé nandaku ndeni nandako vraiment nangola nzambe ndenge nzambe azobatela pour mon temps to monaka tongo na moto ayebi alobaka nzambe merci pour moti biso tongo ya sika pe okabeli biso soupe ma ofele pe maano okabeli biso tika na sa ela na lolenge na ome ya mokili poso na sa ela na lolenge mokili na kozala songi na kozala lolendo na kozala konyata bato mais so na sa ela na ndenga bonzambe pe mawana Emiketi ça que ça souvent sagesse mosusu vraiment et là la ligne la Maman Moyindo azala kana ba biloko moko ba bimisaka ezo te surtout biso na toza bilenge tozwa vraiment ba idéologie po to ba ko avancer merci Maman Moyindo mika ko ebisa biso to yebi ke ba artiste comédien surtout na kati Angola to na monde entier bo tu vraiment na matanga kobungisa moko ya bino ndeko o bo partager kinaye ba moment ensemble mais avant même matanga Maman Moyindo peut faire silence trop na TV ezaka ni stratégie ni ngol c'est la l'accès eza vraiment moni tokolo baboye omoni na miraesa ozanga ye hein eza pasi ezaki pasi pe makasi ndeka komonto misana koyoka pasi ba douleur wana au moins na mboka na bino moko tezaka ndenge mususu na boye na mboka bapaya mageto Angola yango pe ka mboka na biso ya pona ka boka boleza ka ba tribal bango na bango de ka ba mais au moins tanto ye moko na bino a bungi bino ezaka passe makasi donc et puis ça qui manquait moi mayele moi freinage moi kovanda donc il y a moi en avandaki donc silence nanga eza makambo ibele on a otekutana on a mboka na Angola na moni toza baninga mais baninga malamu te baninga malamu azaka Jésus Christ papa Simo Kimbangu na tata Nzambe moka kesili ya ndenge pe na kozwa pe choc ya mama biologique na ngai ya bota ngai mama Luvuma mwana ngani que ton âme repose en paix, mon maman. Je connais ce nom, le maman nangai. Passe na motema, kozanga yo passe. Soko azana maman, batela maman. Oyo zana maman na yo mema maman na maboko. Maman mukia zarakate, maman mabe zarakate. Maman ndoki zarakate. Maman maïla zarakate. Maman zoba zarakate, maman tenga mapa zarakate. Nyoso za maman, mala mozane omona kaiki ozangai. Maman 120 ans zarakate, 150 ans zarakate. Tango ozana maman na yo atazana 90 ans, atazana 120 ans. Yo moko bana na ye bozo mona ka maman abino kwa za jeune fille. Nzambe a renouveler souvenir. Ozanga za passe kozanga maman, kozanga papa.
aux orphelins de père et de mère. Ils passent ma casse. Si tu as si mon moquette aux hommes, mon moquette coucou fait la papa, na maman, yango et senga qui peine, coucou fait la sous na moko ya collègue yo, azaki comme des konayo, yango et senga vraiment maman moyindo okima biso mon moquette na TV. Ils appellent là bon plus que pour la nini. Moni liboso zaki nde kaya de konanga. OK. Donc ndé toza na kata mboka, mutu oya ngai na lobaka boye, je sali Georges Chimba, oyo azali mwana moko atikaka nga te, biya biso wa TV, donc mwana moko atikaka nga te vraiment. Nalobaka te moni nga na sa discussion na ye leka na kokota note. Poso okoti, yo nde mutu otika na soni. Vraiment. Pour 20 minutes ezebele. Wana za mwana nga motema, ye mutu ayebi ndako na nga, ayebi nga, ayebi makambo nyonso ya nga, ayebi libota famille. Alors que mon on a appareil qui n'a vendaki, na utaki na ba problème mosusu, ya ngai mokonano, na eko zo problème ya mama. Donc na vandi bino mo boyebi, kozanga mama, kozanga papa, ezali place kozala orpheline de père et de mère. Eza pasi na kofela ki yananga, na kofili yananga mibale ya liboso ya mibale, bon. Na moko na tika de kwa mona liboso. Eza pasi makasi. Oyo ayebi azana mama to papa ofinga ka oswanitsaka ye ndeko katatika. Takozanga eza pasi hein. Mama leki aza mama leki, mama koluto aza mama koluto. Donc omoni ba mama na yo azaka mama no papa koluto a papa koluto. Tata mosa tata mosa mais maman na yo tata na yo bazaya yo. Ya la pesibino conseil makasi na ba obo négliger ba maman. Ozana mbongo na yo omoni mama na ye obando tinda guarda bengana ye abimisa ye odotinda mwasi ko pese fufute ozotinda bana bo finga ko na miondoki eza pasi mukola kozanga kozala te kozala pasi vraiment ya adna ba actualité na ngola omoni Congo eza na vitesse pour la ni batebele ba soutenir bango. Batebele ba soutenir bango makasi omoni et pour na ngomboka te omoni lelo to ko vanda pe tamso ko mona pe la wiji mais comme on a boy producteur mo bo pa bimi ba producteur ba bimi bazo sunga bino bozo travailler pe bozo mona titan bat balobani ndoko zonga na ibozonga wana yo ko zonga te kula musale zalit siko awa siko bobo ya ko soutenir pour la nini puisque bon ça la PTV ça la P réseaux sociaux bisonyo sur internet YouTube réseaux sociaux donc ce kozangi musale zambongo ce kozangi yango moi ça musale zate tant bande ko bazo sala pe musale bazo seke bazo soutenir bango oyo bali que moi ba bengsi bande ko tant sur 10 personnes boya bo sala musala moi $30 moi $30 et ça eloko moko bien makasi siko niti bisoni toza awaboui sikoyo ba soutenir ba tuté soko 10 personnes bo travailler na bango 8 personnes tant de 4 personnes ba $30 ko pesa bango ozwa pi ozolanda mais bozo ba Angola eza na musala te Angola musala ezate tozo bunda. Donc en réalité ça tu comprends bien na Angola tu as ba producteur o ba produit cinéma te alors donc to lo ba kelo ko aneti na pays d'Europe ba terre na bango vraiment Angola te mais Angola pesa ba artiste baza ebele. Ya je sali ya Frank Bokassa nzembo no ma nzembo ya ya Fati Beton matata pas Georges Chimba matata ya sala tuko ya talango hein po balamba ngo lisusu vraiment donc asaki nzembo moko na niveau ya gouvernement ndenge ya Fati Beton na biso ya na biso ndenge makambo ezokendela kwa omoni ata bo fini ata boche so bakimbangi to yembake ata boche bakale ekosimba te Fati akole kaliboso ya Fati Beton aza mwana ya bamvoala baza ba Angelou aza mwana ya bambasi baza ba Angelou donc ya Fati Beton aza mwana bamvoala mwana bambasi soki yo voter Fati Beton te yebaka zelo to mabanga to makasa ekogange eko voter ya Fati Beton plus que vraiment moi zelo mketu do tiebu meka otanga ngo okotanga ngo donc wana za ya na biso ya Frank Bokassa en tout cas vraiment bras droit ya papa
merci beaucoup. Mais vraiment, vraiment, merci, Maman Moïndo. Et là, je profite directement à saluer à Obama, donc, Mambote Belé, trop. Donc, ça, tout le monde, Awa Bisso, tout le monde, Mamoro, Obama, Zawana, Nyoso Makambo. Et pourquoi pas Chadra, qui est toujours, nous sommes là, ensemble. Ouais, Maman Moïndo. Avant que tu côté na moi les so na biso to so la lelo parce que le to so la vraiment moi mingi. Maman Moïndo. Tolingi kaktoyeba par rapport ya bato ba délégation qui ndaki d'abord Congo pour na matanga ya Miraesa na moni ya Maman Moïndo to betatolo ya Fati mais to moni kaka na délégation uta Congo yaki babika ya Fati sungite na ya Miraesa nini vraiment koloba par rapport à makambo omoni alors mo peut to bosalaka omoni ndenge neti bonde to ya neto yebo ozo bimate ozomona mo mo ipe ko bima ko chape bilembo eza pe bien makasi ozomona ya nga ngaka bato bazaka basongi te na nga bato pe ba comprendre makambo ozomona le mo ko ba poto nde bazo bake bo bima te mo ndo to bimi okeyo ozongi oui na ko pe ko bima na bimi na ke na travailler na ngai pe na moi soki na moi possibilité na bimi mo eloko na nga na ke na teki na epi ke na vandi 1 mois na travailler na bandeko na ye na zongi lisusu ozolanda donc osa mo navette na bopo balobi ke so sa pe théâtre ezali te ko vandela ka wana zelaka ke ba benga ko téléphone na posa na pe mo eloko mususu eza loko aniti ta muto ateka alipati mo suka leza wana mateke eza wana mongu ba pe eza wana eza bongo tolo bateke to mona ngona ndenga mabete. Bon, Basundola qui gouvernement vraiment a sungi bangote comme il faut, et c'est que le gouvernement a la responsabilité, il y a corps, il y a Miraesa, gouvernement vraiment avec le corps, on a à charger, n'est pas qu'on a la comédie, surtout, n'a que ça. En tout cas, on a pena, bon, on a un moyen, on a bango moko batu ba uta ki kuna bova na bango ponga na uta kuna temele bike Miraesa kunda maene bien. OK. Akunda mai kitoko. Vraiment. To dinga otanga comme ba présidente baza pe na makambo ebele na mitu na bango tato tambu super kwa kisanga ngo retard ozomona yo anti pona kokuta na président za kwanga na lipa ataka ne ba vient na biso masumu wana ndenge ba kende na vient na biso be lombe wana pona boke pona kokota culture eza kwanga na lipa eza kwanga na lipa te ozomona moite ba makambo suto za na ngo esa ata musuma e mona ndambo ozolanda bo likambo ka yeka brusque vraiment tayo moko to za rappel na place na bango vraiment. Yeah. Ouais, Maman Moïndo, par rapport à notre canon autour de ok, Maman Moïndo qui t'a Kinshasa, mais toi, de quelle relation as-tu avec Maman Topi? Moïndo quand on a mis ça na kolobaka na mikolo, ndenge na mivandi sina ndako, na mitiki mobima na Moïndo na ndo ndenge na zana, au moins na bata papa simo ki ma na lobango, na zaka na problème à mototé, na zana ranki na mototé, na zape na concubine na mototé, na zape na likama mototé. Alors que ceux qui sont tout le temps sous bongo tout n'angai ba question moko ya pona bandeko na ça na problème à mototé na kana maman ceux qui moto yebi so moinda na problème na émettre des métiroses na tout va bien comme dans portugais ya métira des métiroses dans le côté ba le côté ya na tout na mototé na boka ba pe moto jeton te vraiment on a yebi ngo omoni toza ba voyageur hein tozo mona kaka lelo opo nalati moi super nalati moi roba kito nalati moi lamba $2000 ndeko omoni soko tia moto na omi yebike na nga voyageur onyo nazo sana oyo et tout est vanité omoni mokolongo to kata motema ta on ambete hôpital ya malade soko aye to mona na mona moto lati ba bijou belete na kingo na mbete hôpital bazo zongse ba mai bazo sale ba ndenge nini alati ba talon aso ndenge. Alors que mon ngelo kwa na latango na mutu nanga le kwa na zali na banzambe na biso oyo batu baboya kabalinga te ke batanga kombo le kwa la papa Simon Kimbangu na yebi papa nanga azai kotambola makolongulu azai kotambola na liputa ya pamba alors que moni tout est vanité alors que moni biso batu tomiye bakati tangu balamuso na tongo bondela pesa nzambe merci na ndenge azongi seli opema pour akora ki pe ma kolongola ngo mais azongi seli yango lisusu ye ya pendant la journée ko komona ngo likambo ya nkembo pe ya gloire amen boni bolala kina bango pe bazu pe mara bango ta musu yo za mabe ko leka bandeko wana mais nzambe wana permettre yo zala kaka
po oleka ko nyataka bato oleka ko finga ka bato oleka ko tonga ka bato oleka ko mona ka bato eloko te mais nzamba na zongisi eloko apema wana mais azoluka ndo changer obongwana ozomona nga pe na zala nga bongo na tukana problème na mutu en tout cas mama moyindo mwana bato ya papa Simo Kimbangu kiangani ya bango donc mama moyindo motuna moko ezana biso lisusu awa par rapport parmi la mituna auto préparaki mama moyindo par rapport ya makelelo ezoleka na Kinshasa pona Bellevue na Sila etant que mama etant que yaya nini oyebisa bango merci beaucoup pour la question otuni ngai bana wana nayebi bango kobanda ti bakobenga ngai ya mado bana wana nayebi bango tosali na bango misala na esika ke oyo ezali ke liboso ezalaki o Sila na Ursule sikoyo ekomi Sila na Bellevue nga nayoka mawa na ntango bato oyo bazali wana makambo wana ezoleka oleke boboma moto ke bopelisa moto ozomona po bazali baleki baza bana ozomona oyo toye kokuta na monde oyo baye kokuta biso na monde artistique ozolanda lelo nzambe pa sungi bango batombwani na bango alors que ezala pe sengo na biso nyonso ozomona soki lelo oyo bazali na barankine nga nakoki koloba teke na ndenge na nga bomama na nga napelisila esila moto te nakepa Bellevue napelisa moto te soki naza ta mosusu omona ndenge na nga ya madone nazalaka kobenga ubinza natuna tokutani yaka na yaya likambo koni bokoyokana te eza noka mosala mosala kalukaka bajama nzanza eloko nini bozowela oyo ekoki kokabola bino oyo ekoki kobebisa bino bandakala na bokabwanaki te poani lelo bokoli bokabwana eza na bato kaka motu batie bino na matata to ezali misala to eza bino moko banda lelo botika barankini wana botravaille bozala ensemble ozomona yaya babomaka moto ozolanda bana wana baza bavenir na biso ya lobi wana baza baleki na biso nga nalingaka bango makasi na ndenge bakomi baavance na bango batombo na bango nazala na ene na bango te nalingaka bango makasi yaya pona bango nde batombo lisusu culture bapesi penza elengi susu ya ozoma pesi susu elengi na musala oyo mona alors nga osenga bandeko oyo bayebi vraiment makambo yango bolunga bocha pe bocha pe ma pe ke bopelisela bana moto te bopesa baleki na biso moto te bopesa bango kimia Bellevue yaya yo penga na yebi yo malamu yo nga yebi olinga pe barankine te olinga baproblème te nini ko yaya nini nani tokokosa bino bolinganaka bozali clique de trois Ursule baki badiana baki na bango nyonso bozala bomoko ya Sila bisalo mama réponse bozala bien bolingana yaya pardon bozala eloko moko kozala eloko moko ndenge bozalaka liboso nde bobandaka mosala liboso soki bomoko mona mutu aye kotiela bino songisongi mpo apanza bino mpo abebisa bino en tout cas boboya tala lelo oyo bosala mosala biso bamama mpe ta mosu ofandaki na ndako bozalaki lelo kotomona mpo bengi mageti na nanga na kongo te me eza esengo na bandeko nanga oyo bozobenga bazoya bazosala mosala bazoya na kanali na bino bozofongola bango baporte yaya bozala na bolingo bozala na boyokani baleki nanga na ngai na kombo ya tata nzambe mwana mpe tata molimo santu na kombo ya papa Simon Kimbangu tika satana wana alinga kotela bino mpo abebisa misala na bino abebisa bo oyo bino o nzamba apesi bino opportunité ke lobi botomboli déjà culture africaine culture congolaise s'arrêter Démon, arrête-toi au nom de Jésus. En tout cas, la victoire éternelle. Arrêtez na katabana wana. Batambola bakene musika. Bamone siko bakoma kite bango bamona. Amen. Za batambola bino mami sika bozali. Amen. Bosonga na bolingo. Tolingana pe tolimbisana. Tosangana
Petoza la moko Poto Ngalingala ya ba artiste. Merci merci la Ercile. Ya Ercile, bambo te belé pas bozali na Paris. Ya Belgique comme dans Congo hein. Yasi la na Exil baza France. Yasi la 4 ans. Ya Ercile, Yasi la Exil de 4 ans, si la dans les États-Unis je crois. Bambo te belé. Monte besoin nyata mabele o esika ba grand star esika ba ko ba Michael Jackson besoin nyata place wana talaka ke place musoke ko nyata mo ko mga dance pile merci merci conseil déjà passé donc merci maman Moyindo na conseil au PCP abandi ko na biso maman Moyindo kaka na kati to vana na kati na ya média par rapport ya makambo elekaki entre Grâce Mbizi nayebi ko talara au participer na internet réseaux sociaux au talara ngo vraiment nayebi meke ko tala makambo elekaki pas Grâce Mbizi na Viendora ko finga benjir na TV je sais pas peut-être na batana bino peza la ka ou bien gouvernement ngo ya biso a Congo a changé ton deni te omoni na bepo ko nga na yebi ko banda ba mama na biso na yebi ba mama ibanga ba mama boli ba mama biso bete ko ya ba na ya ba isengo ali parti ba mindondo ba mbote mle beli pa bozali na mikila poto ya nano mwana mambo te ya ngana monaka eloko mususu mwinso bato bazo potana ezaka kande barankine pe ko yoka okay ozo mona soki matoi ocheli toi tant mususu na likambo moko boye balobi mo likambo ko lobesa ka pasi siko fallait botuna na botuna nte monaka boye moto peli siko nga ba pelisi TV ko finga na benjour wana surtout na ba pelisi moto na monaka mawa na pasi mingi ngana kosenga kaka ke omoni toza ba culture congolaise ya photo lukaka kimezalaka to lukaka bomoko et salaka bien makasi nga eloko na loba kaka na vie na na mona na ngai te mutu asali mutu mabe ba pesi eloko ba pesi grade ba pesi mutu ka nanu te alors que kimia kakezala bocha kimia vraiment et que ça la bien kimia na biso ya ngona pe moni zo pesa makasi na président de la république bon moni soki biso to lingani ya fati beton na biso ya fati mona ya mona papa na biso na mamu na biso ya wana moni soki biso to check kimia to ko pesa pe président de la république maboko mais soki mokileza kaka na bulu mutu na ye pe kozala na kimia te ozo mona nga senga kana lobaka peuple congolais to lingana soki to lingani vraiment to komona Congo na biso eko changer na makambo ebele lokola po mo to na kati ya makambo lokolo yango to koyeba ko soutenir gouvernement na biso makasi merci maman Moyindo maman Moyindo par rapport ya ba projet na yo et surtout comme la fin de l'année tu dis que moto sur la fin de l'année abomisaka tenga pena fin de l'année na activité boye fin de l'année on sala boye et toi année prochaine parce que ça manque seulement 2 mois ou 1 mois et demi pour ton quota 2024 par rapport à ma préparation ya maman Moyindo ozo préparer les biso nini loko nini ozo lambela biso na ngaka ngali so moni koloba boite donc préparation na ngana yebi yango kaka na awa biso Georges Chimba yeka nde muto to travailler mingi na Sandra Kimpala na Merveille wana nyoso moni donc ba na ignorer yote na yebi ba journaliste ya makasi oyo bazala ngamu na bango so na chepena ko mi 4 te 4 pilaria ya vraiment makambo malamu ezali nzambika kaye mokacha liboko moni Poni balobaka munoko na yo moko ko beto fimbu munoko na yo moko ko fongolo porte munoko na yo moko ko bloquer pe vinao so za likam na mususu ko ngate ko lekaka na ba oloba obimi na baba bolo banga na sala boye
obimi na ba réseaux sociaux kana osala bonozo ko sabu mwaka kamwana boitu et ça masute ya nzamba zoka lokumu na mission na ye oye alingi asala na mwa o mobimba puisque kolala kola mukiza kaka ye mukolo ya pema pe mukolo ya makanisi abi ke tosaka musalo ye muko ayebi ye on a yebi na lobi na yoke wana mutu ayebi yango kaka ezali Georges Chimba awabiso ya Miss Girl TV awabiso po eyebane kenda lokola pe omoni ye muko azolandisa ke sima na ye mama yo pe fote les mains na mona ki achaki mama Moindo YouTube na yo pe fote les mains vraiment Moindo femme noire Moindo femme noire TV ça peut comme moi Moindo femme noire TV na bijou na kabli habite mama yo pe foza na chaîne na yo ya na bandi wana moya koloba mingi ya te to lancer ka bon mais to yebi donc kala mingi déjà donc toza déjà en ligne ouais maman Moindo question moko na lingala tu na ngote me fona tu na ngokaka parce que ezoloba maman mingi na mato ya batu na minoko ya batu en tout cas eyoka mi pe moi mingi loba moi mingi par rapport ya matanga maman Moindo to yoka maman Moindo abe otokufila maman na ye biologique mais to yoka na mato ya batu ki maman Moindo akufe déjà 3 maman na koloba boye omoni lenga kina loba mabe mais munoko nanga na ko koloba mabe te na koloba suma bete pona moi papa simo kimba ukiangani vraiment na IOP on ko ça sur émission te mais Nathalie Karaboye Nathalie on a katsa motema na ngai na bondeli bamvola na ngai na beleli mama ndo na kipavita na beli mama mulukia wanga mari na beli mama ndo memikala na beli papa diange na kontima papa kisoleke papa dialungana na oki motema na ngai vandi kimia ko na bondela kipenza ya réponse un peu c'est kitoko omoni muta kufa kanzana mutu ale raisonnement bango za ndenge moko ende mote Shadrake Moindo mutu akufa kanzala na mutu ale bazaka na raisonnement moko te mutu ala tili puta kotoboka na mutu ala tili puta sika est-ce que makati na bango za ndenge moko bakotambola pe démarche moko impossible ya ososoli donc ça veut dire que mutalboma balanda la bango été omona mutu soka za ndala akolinga loba lobe bele mais mutu soka za libuma kotonda vanda lokola patron vraiment omoto soka niti batoka babilo ba 4 pilar omona lati mo la mana oya kenjo tant so somba ko pe moins cher tant on lati on la me vendre simbi vraiment mais omona mutu oyo za na ngote soka mokomona ba chi alakisaka nini yango elamba on amona ke kayango wana yango na kasi na mona ke vraiment ozomona donc ezala ko niti ba Georges Chimba awabiso Miss Girl TV asali moi eloko na ye ya kitoko mais ezala batu mususu pe soka yebo ba critiquer ye mais ezala ba bureau mususu ngana yebi ka zaka na 2 bureaux ngana yebi ya merveille merveille sur la grâce TV sur TV ya ezaka kitoko boye ezaka mibale à part ça nazo mwa kwa di Sandra azoke sous liboso ya si on mutu abongo avant la personne ma réponse nenga na mwana mutu ngo boy pour moi na lo beyate moni mo sant nangezo yebisange lobi nange lobi bisaka bino na bino bakoba omoni so lobi nanga yi collègue wana na yebi collègue le la topi collègue nanga na yebi étoile na yebi Gabriel na yebi Bakata na yebi mama Ibanga papa Takinga nani lisusu baze bele ozomona no baza na Angola wa o baza na Angola na yebi na ngate ya alors na yebi te pona nini e bo bidi pona kono ba na yebi papa bidi pona kono ba na yebi te alors que omoni mama Moindo mutu oyo ayebi ke mama ya Moindo akufaki ba mama misatu boye tango musoko mona ke papa na bango mama oyo abotaki nga kota luketu papa na bango ndachiaki eze
Maman oya bimisa nga côté ya tolo. Papa na bango muta tia kieze. Vraiment. Oyo sikoya ye kokufa, ye muta bimisa nga côté mutu. En tout cas, ngai na matanga na nga na moni ba artiste te. OK. Ozo mona na matanga na nga na moni ba artiste te. Poni na lobi boye, so na tangi komba bétoile, vraiment baza awate, miraye sake ton âme repose en paix maman. OK. Ya. Ngai na kufela mwana grand sœur na ngai ya mwasi ta na za na kuka. Na ko kufela papa na ngai, na ko kufela grand sœur na kakwaku. Soki bato bazalaki en tête, ezalaki maman étoile. Oui. Ye mutazaki en tête ya makambo wana nyonso na ndenge tozalaka ke sensibilisation. Oui. Ezalaki maman étoile. Ya. Oyo alingi ayeba oyo alandanga déjà na kufela ba maman aya kopesa ngai ata 10 000 kwanza. Ya wana pekisaka ya te 10 000 eleke beli. Ayo pekisaka ya te. Okay. Donc ngam na baki na ye koya te. Okay. Koya na yo te po 10 000 pesaka. Eleke beli. Okay. Ozolanda mukolo yepo kozo matanga soki mama na bino ya misato akufi bongo benga mais soki ya mibale ko benga nga suki. Ozomona. Ya alors que moni mutu alobaka mingi asumu kaka. Vraiment. Pe na kombo ya papa Simoki mankiangani. Lobake ngana telemela ka bato na contrôle ka vie ya ba famille ya bato. Oya linga contrôler ngana zo bango na TV. Comme ça on a kolela moko possible na vie na ye. Akolukata ya kolia ya komela. Akoma bisenga senga na banda kwa bato. Poyo lingo kota ya kata vie na nga. So kota kata vie na ngai. Olingo yebanga moindo nenga temika mutu moko babota na trois mama. Mama makolo azali, mama ya tolo azali, mama ya mutu azali. Aluka abenga bata Kongo ba yebisa ye to aluka Miss Gal TV o ayebi famille na nga makasi. Aluka nde ayebisa ye. Vraiment. Soki ayebi ngai na laki mukolo oyo ayebaka nga pe toyebanaka. Ah bon? Na lakeli pena mukolo wana. Ah bon? Penenga za wana ata lelo te lobi te na omona ye. Maman, il sait que comme il est na kanda parce que elobelio yo omoni ko perdre maman ezali omoni ko perdre maman eza eloko mukete ezelo kwa mutuye wana comme le quoi ko sakana na mutu ata ba téléspectateur ata bino moko soki oza na nzala oyena oye to na ngola ozo sala musala ozo zoate zonga na Congo to yaki mutu na air na ye na tangu na ye télévision ya Congo bano ba irsilo ba silo yo ba belvi oyo badina na oyo fungoli babikuke na bango bazozwa bato boya bosala akende tamso ozwa 10 francs nde tovai na mboko pe Angola pe komi pasi mais pasi Angola c'est pas dit que ovandi avant liboso ke kolia fufu na ndako mutu po bapesa yo fufu lia avant liboso ke kosenga eloko na ndako mutu fotanga komba bato cuidado nalinga kaje na likambu ya mama te po passional naza na kacha mutema po etika kosila nga lelo te yanga no moni na boyaki na bike na kosilika te mais nazo ba na bosembo mais na bike na komona même ko na mona mutu wana bandeko réseaux sociaux mona biso et tribunal ya Angola e mona biso et surtout si na tribunal Angola to ke na tribunal ya Congo na lobi et pas ya zalia mi kebisa puisque na komona ye naza moto abatu naza moyambi ya batu na komona ye mukolo wana na bandi donc na jugement na ye ami bongisa po na komeme ti Congo ye fois kende ko définir ye fois kende ko lakisa au moins mutu soki songi pe bilobele lekimi il faut asubir ba peine na ye na oyeba ye na ozana tina teke soit na uta na Congo soit toya na ye awa soit za soki ndenge nini mukolo wana nde na ozana makasi na ngate me makasi bonzambe vraiment il faut bata songi bata motema mabe il faut ba bima na vraiment voilà je te dis 4 piliers nazolo banana ndenga sembo omenga na siliki te nazolo banana ndenga sembo tango na silika kana bandi Miss Gal TV moko ayebi ba téléspectateur na nga bayebi mais nazolo bango na kimia nyonso ozolanda et comme de kola mutu yo ongo tuka ngai tala yo za na mama no sepela kozanga mama kozanga papa ezali eloko moko na ebite na kokolo belango ndenge ni
Na bengisaki na nga pe ba artiste te na pe ki ba ngombe invitation te mais nazaki na mwana Miss Girl TV na ndaku na ngai ebembe matanga esa 2 semaines mwana wana nazalaka ne tongo midi pokwa nazala na matanga te nazala na passe nazala na sengo nazalaka na ye tango nyonso butu lokola moyi alors que yaya ozosoza mwana mobali yebaka ngo mukolo ngano tokokutana ata na 2024-25 ata na 2024-2025 mukoto okutana ngana yo eza pasi ekozala pasi makasi ekozala pasi pasi oyo mama na nga atiki biso oyo yebi yango te po yo otelemo banda kopanda yo kanisaki ke soki yo okei olobi lobi bongo mama na nga bakokunda ye te to awa ngai bakopesa nga cotisation ya motuya ya bandenge nalelaki motu soki bato nabengaki ezalaki kaka nabengaki papa na ngai ya Frank Bokassa nabengaki Régine Nesi Congolo mwana Londres nabengaki Sylvie Kayaya na poto nabengaki Anselme Bindama nabengaki Mosakoli Shako nabengaki papa Kimbangu nabengaki papa Guilherme na mama Pauline donc batu oyo bangwana oyo ke lelo o le na matanga ba soutenaki ngai soko za na nzala kolinga ko salir ba komba batu te po bokoma ko beta ba porte ya ko senga bokanze ke to mutayoki mama Moyindo akufi ba ko tika ya Moyindo ba idej mituka ya soki nzamba tanga mama Moyindo akozonga kozwango ozolanda boke bo salir koma Moyindo trop banato ya ngola ozolande nzambe soka alobi ke bo salir mwana ngai pendant 10 ans mais ezana mukolo moko o nzambe asalaka to kutana yo okoke na ko mema yo penza to ko bana na justice angola nazo biso verdade soki bango baza abayebi yo po bazo bomba menga na omona yo to ko bana na justice angola si nga moko na ko futelo batike si to ke na ona RDC Congo yo penda yo soza mwamba soza mwana mwasi baninga ba mike ya Miss Girl bango ba obundana sopoza tata mba sopoza mama sopoza mwana mukie beaucoup fela ka ko lia OK moto nzamba mo nani redia yembaka soki moto ali yana kombo na nga balata bilamba na kombo na nga yango wa menza kombo na kombo ya mama Moyindo aboyi na ye message est bien passé pour na sambala na batobija bo même ça ba relation tina ba poto boloba mabeti na ba poto aboyi na ye aboyi c'était aboyi na ba relation na bino peta musu muta poto ko benga mama Moyindo bokoloba n'importe quoi awa pe ne bino bo message ko benga ba patron ba boss muta koza na posa ke boye ata 3 boya na Moyindo bokolinga bolo belé nzamba lingi bongo tianga to subir ba peine tozana tangwa yungulage nzamba zo yungula bat ndeko soki nzamba ozong selo pema o na bo moy potonga kate poki ne ko liaka na komba batu te o lukola tali papa to ketch na ba komba batu cuidado ndeko s'arrêter mokili ekende musika vraiment message est bien passé merci maman Moyindo mais yebaka ngana yo binika ngola omona biso tribunal angola omona biso je te dis maman Moyindo merci maman soki boyebi ye botindela ye image oyo botindela yango pona koyeba ye na omoneka vraiment merci maman Moyindo malamu sala na yo ya ko se présenter ta na nenga lokuta mitia na yo ke yo te mutolobaki to yokaki lisoye pa moto mususu ngamona oyeba kezaka yo vraiment merci maman Moyindo et merci message est bien passé pour na réunion surtout oyo bazana sima maloba oyo to na sima makambo donc j'espère que biska bozana bandaku bo fungola matio ngai na matanga mama na ngana moni artiste te na matanga mama na moni artiste te boso na mokolo babongo ba mususu moni na ndenge akolo baba obeta libaku na monaki ezoka yaki ayaka jour moko tala ngai ayesusu na mokolo oyo enterrement ata ba désert du temps mais na monaki ayaki ozolande ngai na matanga mama na ngai na moni ba ko présenter ngai soki 10,000 kwanza 10,000 kwanza na matanga mama na nga alors que ngai ndenge naza awa un jour
Ce qui m'a eu problème, ngai moindo, na contribuer à la pesaka. À niveau population, ba comédie, ba na ngola. Au moins que na yo maman biologique. Maman biologique, na maman na botinga. Mais vous faites pas comme 5 ans, 5 ans. Nikolo ya yo muto ko ya koloba ke moindo kufi ba maman misato. Ba maman misato ngo yo muto mal. Ça fait vraiment mal. Ya ngwana ba boss na biso, tango moni muto ena ndaku na yo. Aye to kolele loko. Abandi koloba biloba loba. Boss, zongi saye. Koninga note, loba ne mabima kende. Po bino moko bolo bakango bolo bike, soki bo sanganaka. Ne lelo boza makasi na mboka Angola. Mais keto songi ene motema mabe. Ya wana moyen angolais en évolution. Ezate za bino ba journaliste. Bakakema wana ezali bino na bino. Eza vraiment. Bakoloba nenge nini, poso boto bozaka bien, bonga bokangana. Le cas de l'actrice va s'habiller banga bakanga. Mais yo zo kenanda ka boss musubo, boss musubo benga na bango pe. Ouais, la benga na bango. Obandika ko tanga kombo kingandi obo na bo. Lelo ba Georges Shimba, ba saka na be fort na bango na ba vient na bango ba congolais. Ouais. Ba robi visor. Ouais. Ozola. Ba robi visor wana ozo mona ke bango ka ba osim. Vraiment. Ozolande. Siko pona ni bandeko musubo zo zoate. Yo kan tsike yo zo koleka bat. Bana to ena mboko na si bakabele lopango. Nani bakabele ata idej. Azate. Nani bakabele ata moto ata mandri ata vélo. Ozo mate ke songi zango na tina moko te. En tout cas. Ngala matanga mama na ngai. Ngalo bana yoka te. Soki na yoki na nga. Na yoki pena ke muto ebo. Ata so okoma na place ango te na contribuer. OK, c'est ça. Siko yebisanga ozana muka batonde. Na moni na bano yo ba RK. Bana okuta mike mutu ba ko tikela nga 25 000. Babi maman biso ko ikama 25 ngo. En tout cas. Ozomon. Ya Georges Shimba kutu mwana loba exact. Bona tika to bomba ngo kaka po motema ya mabe makasi. Non, moi ndele na batake. Ko panza be batomite ba miska ba bandako. Ya mwana ya. Merci ya maman Moïndo. Vraiment. Kusete na mulaite. Vraiment. Merci maman Moïndo. Ako futelo billet pour que Brésil. Solo. Vraiment. Naebi. Merci. Maman Moïndo, sikoyo, tozo ngakasi au Congo. J'espère que vous informez na makambo et comme le vidéo. Na oki passe makasi, nazoka pasi, nazoka mawa. Naebi te soki ya solo, soki pe lokuta e. Naebi yango te. Soki za ya solo. Pona ibi maladi wana balibi soki mbasu babwakela konka abato wana kolobaki en tout cas mitema na biso ezokola toujours na mabe. OK. Okotala ndeko na biso Charlie anyokwami ntango molai. Pona soki okotisa motema mabe liboso na ye eza pasi. Soki vraiment salami na mutu soki ma mutu asali yango nzamba kitsa loboko na epe mosapi na epe fimbu na bibende likolo na ye. Vraiment. Poko tala ndeko na biso Charlie azaki bongo te. Charlie anyokomi mutu nyonso azomona. Mais soki eza nango lokuta wana malamu. Mais soki eza ya solo ngana na bibo ke wana toza na mawate. Mitema na biso eza su ya bolingo te. Donc to komi na mitema ya mabe makasi. Ya. Charlie soki eza ya solo nzamba peso makasi nzamba guérir yo vraiment ozala bien ekoleka ekosila vraiment obundani na bapasi ya makasi oyo kutu ke bato bakomi ba désespéré mais docteur excellent ye moko ayaki ekosimba yo vraiment ye moko aye kozongisa misuni pe mamai makila vraiment kobanga eloko te bazosima nzoto me molimo te. Amen. Pour survivre Vrai. Nzamba pambola yo, nzamba mona yo, mokili yebi yo, osekisaka. O yebi ko pambola banda kwa bato, babalani, bana, éducation, kolongola bato ba stress, souci. Nzamba yebi yo, po ye mutaspira ko biloko wana. Yende mutaza maître na yo. Yende mutaza professeur une kati na yo. Vraiment. Que te Dieu te guérisse. Amen. Nzamba pambola yo, obika, elika, esila. Et ça est l'autre. Vraiment. Merci Maman Moïlo. Et là, je profite directement à du bon anniversaire à Didier Romario. Didier Romario, icône Mboka. Bah, j'ai anniversaire, babi.
Moutoroyo Kazate. Babota Marakaka, donc profite bien de ton journée. Babi Lelo Marakana tombé. Donc joyeux anniversaire à toi, Didier Romario. Oui, maman, moi, tout comme presque na fin ya émission parce que TV et la radio TV et la time ngongande yango etam sababu na TV. Après c'est maman mbote. Vraiment maman mboto. Maman Marakana. Zediada yango et pourquoi pas Arnaud Patekebe. Barcelone Nyokaka ou Bambote Belé. To bossa na te ya palanka. Bien biso to abamba batnabino. Ya meto robosa abino te. Barcelone yango ouais maman Bambote pe na bato balingaka yo et mot de la fin ya émission na biso lelo ya Bambote na nga liboso na kopesa yango na kolo mokili oyo asala mokili mobimba ye moko tata Nzambe oyo avandi na kiti na bokonjine na trône amen ye moko akela biso mabele banzete biso bato na pesi Bambote belé na pesi kolo Yesu Bambote mingi elongo na papa Simo Kimbangu kiangani molimo santo tata na biso tata mwanda velela Bambote ebele ya na pesi bandeko na ngai nyoso mbote makasi na pesi vraiment epa ya manager na benga Miss Girl manager na nga okay wana lobaka bi yepe so muto eko bengo ko kende oyeba na manager amuto na belomba ya Bambote ebele penza epa vraiment ya manager na ngai Miss Girl TV awa biso donc na pesi Bambote na nga epa ya oyebika ya Franke Bukasa na pesi yo Bambote belé na pesi Bambote lisusu epai ya na pesi Bambote ya Lubumbashi kombo ebungaka ngai oh la Lubumbashi ya Franke Bukasa Bambote ebele vraiment Hassan Bambote belé tonton Hassan ya na pesi lisusu Bambote na ngai epa ya mon président Etienne Tshisekedi mobali ya na biso Denise Bambote wana mama général Kasongo colonel Kasongo Bambote belé mon colonel Kasongo. Yeah, merci beaucoup tous les gouvernements. Conseil d'abonnez-vous sur notre chaîne.